Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été votre ennemi. Il faisait juste semblant. Yvette Kalombo, wana ezali maloba ya Karen Mokonzi pona yo. Yokango lisusu. Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été votre ennemi. Il faisait juste semblant. Nakanisa Yvette Kalombo, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa bo comprendre. Yvette Kalombo nakanisa o comprendre pourquoi Karine Mokonzi na Facebook na ye a posté wana. Soka postango parce que pona yo. Na yebi okoloba bobandaki ba direct na nene ya kelokelo. Ezalaki pe ide ya nene ya kelokelo. Me foko ye bango na sina lobaki yo na nene ya kelokelo bokoki koloba makambo moko me pa ya Karine boza ndenge moko te. Eza teke alingaka nene ya kelokelo koleka. Non, alingaka bino presque ndenge moko tango mosusu yo Yvette Kalombo alingako koleka. Mais problème ezali awa Karine Mokonzi na nene ya kelokelo. Baswanaka, babongisaka, bakangama kene kimi, babongisaka, baswanaka tina public na kati ya direct. Elingi koloba, maloba wana ezapo ya nene ya kelokelo te. Me yo na public boswana te. Mabe ezate. Mutu pe amona kona mabe azate. Sauf prophète na biso, sauf mosala nzambe na biso ya rando, frère JF Ifonge, oyo ateyaka pe mateyane todutaka nango te. Maloba aloba bakeba na yo, okotiela Karine Mokonzi oyaki potiela ye poison, mingi badutaki nango, me lelo tango bamoni yo modèle osilikeli, bayebi mbala moko oyo akokaki kotiela Karine Mokonzi poison. Na ba oyo bayokaki mateya wana te, balobaki pe kaka ndenge moko yo okokaki kotiela Karine Mokonzi poison. Me tangu bayoki mateya liloba ya mosala nzambe na biso ya rando oyo ateyaka pas comme les autres, aza unique na kati ya internet oyo ateyaka sans kokopie batu pe alobaka sans kokopie ezali kaka modèle ya ye moko ndenga bandaka tisuka me ezalaka vraiment na puissance ya kosakana te pe bato ebele bandimi yango. Alors Yvette Kalombo soki Karine Mokonzi akomi yango amoni penza maloba elobamaki eza ya solo. Ozala déjà ennemi banda kala, osalaka kaka semblant. Semblant na yo emonani. Surtout awa okomi Amérique, semblant na yo emonani. Donc vinyoso mokola yo olinga ozala toujours Karine Mokonzi. Même tango Karine Mokonzi a continué nanu makambo internet te, yo olinga ozala toujours Karine Mokonzi. Ozako banga kaka pasteur papa na bino,
ozako banga kaka makambo ebele ezako bangisa yo. Mais ozala na posa okoma Karine Mokonzi. Okende ke bala samba. Ozala leki ya bagi Mokonzi. Donc yo moko yebi kaka makambo olinga okoma Karine Mokonzi. Olataka pe kocho tengi misi lokola Karine Mokonzi. Eza ya solo. Koloba teke tozaki na vi na biso, toliaka, naza mwana pasteur, natangaka na bekola bien, on s'en fout. Mutu soka za jaloux ya mutu mosusu, aninga koma kaka mutu wana, ekipaka te, yo lekai na mbongo, to lekai na pembe, to lekai na kitoko, to na mabe. Eza kaka yo na ye okangama, ozala deja banda kala. Na ide ya mabe kaka pa na ye. Nyonso okangama na ye ezala semblant. Bolingo nyonso opesa na Karine Mokonzi ezala po okoma ye, po ye alongwa. Alors chaque likambo Karine Mokonzi akomaka, okamwaka esalami ndenge nini? Asali ndenge nini po akoma boye? Asali ndenge nini alali na ndako te babeti ye me lobi nango soso akei? Asali ndenge nini ayebani tia mati na moto ya wera? Asali ndenge nini akomi journaliste? Asali ndenge nini adindi na libulu ya mama ya Kester akufi te? Asali ndenge yo nyonso asali ndenge nini? Olukaka okoma ye semblant fokangama ye. Yango lelo oyo otali aza na la Chine, mutema evimba yo akoma na empire. Ozomona ndenge akobanda te. Alors aux occasions au banda osali Amérique ezanga batu. Ozokata sonite yom to sang otanga osala ba challenge. Est-ce que tango Christophe Colomb akende ko découvrir Amérique? Akutaki yango vide. Akutaki yango vide te. Yo siko osali Amérique eza vide. Aïe. Semblant au nyokwami, Kimi a sa la raison. Vous allez souffrir. Tu vas souffrir. Koyina mutu. Kosala semblant. Haine. Et ça la souffrance. Kolo. Ngaye. Gloire à Dieu. Vraiment, nazala na haine abatute. Quelle souffrance n'a pas zana. Semblant au kangama na Karine. Ozoya. Naba fier nyos. Naba pembe ba challenge. On dirait qu'il parle makamba batute. Jalouse. Au sala semblant. Gate muna komiango. Ngapete muna mona ki na vision. Oyaki poche la Karine Mokonzi poison. Mais lelo oyo. Ba détail et lobi yango moko. Frère JF Ifonge. Oyo biso to benga ke pasteur. To benga ke prophète. To benga ke na ba kombo nyonso. Aloba kaka phrase moko ya muke. Ba détail e monani yango moko. E monani. Oyo kute monani, eza muke me pa na biso eza ebele. Yangwana Karine Mokonzi. Abwakeli yo na Facebook eza pona yo. Yo, eza mobimba pona yo. Bien repassé. Batiana chassé pona yo. Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été votre ennemi. Il faisait juste semblant. Bon, ache il, mais à elle, eza yo. Il wana, ezali, na cadre, pour battre le mouke. Pourtant, ogoya sous na challenge. Oh, alobaki il est angaïté. Il est un garçon, mwana mubali. Papa robot ya yebité. Bakizengi bazoba. Oui,
toza bazoba. Mais yo, tu faisais juste semblant. Yango banako sala mingi te na kati équipe nationale. Pour Karine Mokonzi, aninga oyeba semblant na. Yango pe mona na garar. Oyeka kokuta na Karine Mokonzi, boseki muke, Karine a présenté yo camarade nanga Yvette Kalombo. Mosusu alobi na yebi, misu balobi toyebaka te. Parce que mona na garar, omona na par hasard. Mais na par hasard wana, muta yebaka bisika yo zate eza Karine. Mais yo na par hasard wana, obomba makana ba coin, ozo kengela soki Karine aleki. Ozo kene tuna batu. Aza mikolo na nani? Azo vanda wapi? Ozo leka pa na bango. Oleki batata mwasi. Opesa famille mbote. Nyonso pose basangwa Karine. Mais ye mutu okuta na kana ite. Tu faisais juste semblant. Ye moko mutako miango. Mama YouTube. Na Facebook na ye. Alors, tango na sangisango. Na prophète na biso. Prophète universel. Prophète frère Jeff Ifongi. Na frère Tangi. Bango kaka. Mutoyo biso na net. Tondimelaka makasi. Makasi. Peto tosaka. Makambo balobaka. Bon. Tobukaka mibeko. Mais bazaka ya biso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.